Comme on a Régis et Fenge, mais il y a Tony Montana. Donc, quand on a ma bonne délai, vous voyez que période de novembre, décembre, c'est la période vraiment mabé. Surtout si nous sommes étrangers, ma famille est aussi cas, donc tu es battre l'anzoto. Nous sommes en Afrique du Sud, tous en Afrique du Sud, plus précisément dans la ville de Cape Town. On a un Cocodico, donc oui, ils ont ancien Cocodico après esprit. Donc on a comme esprit pour esprit ça au 20 ans. Donc on a un Cocodico. Donc en Afrique du Sud, les Congolais sont malamu. En Afrique du Sud, les Congolais sont malamu parce que partout il souffre. Partout il y a la souffrance. Qu'ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont au Congo, ils sont en Angola, ils sont là, vous comprenez. Mais sauf que vie, ils sont en Memelango. Vie est en Memelango. Pour ceux qui toquent na poto, les Congolais peuvent souffrir. Ceux qui toquent aux États-Unis peuvent souffrir. Ceux qui toquent en Afrique du Sud peuvent souffrir. Donc vie est en courage, nous avons donc c'est un peu ça. Mais on a mboka tokutani na bakongolais misusu bazolobaki awa ezali mabe makasi mpona bakongolais mpona bango bazosenga gouvernement congolais sunga bango bazonga mboka balobi Afrique du Sud ezali mabe yo koloba na bango nini balobi bosolo to bakosi. Bon oyebi makambo tu wana eza ba conception ya bato mais mpona nga moi je dirais que partout ezalaka pasi eza na mboka moko te oyo ekoyaka na mapata keno me lipa to nini elonge likolo ekoye na se te eza bongo na Afrique du Sud toza na bato oyo bavivaka bien bakongolais basomba bandako famille posée baboya pe poto baboya pe bakongo wana tu vois donc esika chance na yo ekopeselama soki epeselami na Afrique du Sud toza pe kaka na bandeko oyo totika na bakongo wana baza penza bien. Donc les cabus tous en Afrique du Sud, Angola, États-Unis, Canada, France, Belgique, Bazali, et Bongo. Donc les Camerounais en Afrique du Sud, on a passé, on a potonné baza bien. Bon, je ne pense pas. Et ça moi boy, et ça balance. Tu vois, c'est vrai que Afrique du Sud, et là comme B, on a en Afrique du Sud, et ça des criminalités. Wanande penza. Ceux qui Bonjour mon frère. Oui, comme on a Régis et Fenge, mais il y a Tony Montana. Merci mingi pour na kopesa biso opportunité ya kosola na bakongolais mokili mobimba bazotala yo. Nino koloba na bango na bakongolais mokili mobimba bazotala. Bon, les Congolais bezate, les Congolais bagno me bambote na bango bazala bien. Bon, to commis presque la fin de l'année, donc tout quand on a ma bonne délai, vous voyez que période de novembre, décembre, c'est la période vraiment mabé. Surtout si nous sommes étrangers, ma famille est aussi cas, donc tu es battre l'anzoto. C'est tout ce que je peux dire en ce moment. Merci mingi mwana mboka, olobi malamu na bwanyana mayele, mais tozali na mboka nini awa tovanda? Tozali na Djibouti ou bien na Tchad? Bon, nous sommes en Afrique du Sud, tous en Afrique du Sud, plus précisément dans la ville de Cape Town. Donc c'est un peu ça, tous en la ville à Cape Town, tous en Afrique du Sud. Donc tous en na salon ya Chico na Woodstock. C'est ça, nepe ko Katasuke. Ezali malamu mwana mboka, mais ça fait combien de mbula ozana kati ya mboka Afrique du Sud? Bon mais ngana omelia ngana za penza Cocodico donc webi ezalaka na ancien Cocodico après esprit. Donc ngana na comme esprit pour esprit za o baleka 20 ans. Donc ngana za na Cocodico. Donc mwana mboka azali Cocodico ndenge azo expliquer bino, c'est-à-dire ya yebi mboko malamu mais yebisanga mwana mboka via ba congolais ezali malamu to mabe na kati ya mboko yo za Cocodico. Bon, en Afrique du Sud, via ba congolais ezali malamu. En Afrique du Sud, via ba congolais ezali malamu parce que partout bato ba souffraka. Partout il y a la souffrance. Qu'ils sont aux États-Unis, ils sont en France,
eza atana ba Congo na biso na eza atana Angola eza la wapi comprendre mais sauf que vie eza ndenge yo oko memela yango ni ndenge wana vie eza ndenge oko memela yango pour ceux qui toke na poto okomona ke ba Congolais belé pe ba souffrir ceux qui toke na États-Unis mingi ba souffrir ceux qui toke na Afrique du Sud pe mingi ba souffrir donc vie eza na courage na yo nzambe na yo musala ozo sala donc c'est un peu ça. Merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo bozo comprendre ete mwana mboka zali ko yanola bino na bwanya na mayele et bino ba eboko sala polémique ete ngai biso mayanga ni na politique tozo kunda kokuta na kana ba congolais po baloba maba publicité na banzi boza ba témoin biso toza tuna kaka mituna ba congolais nde bazo répondre pamba te mwana mboka tokutani na ba congolais misusu bazo lobaki awa ezali mabe makasi pona ba congolais pona bango bazo senga gouvernement congolais sunga bango bazo mboka balobi Afrique du Sud ezali mabe yo koloba na bango ni balobi bosolo to bakosi. Bon, oyebi makambo tu wana eza ba conception ya bato, hein, mais pour nanga, moi je dirais que partout vezaka passer. Eza na mboka moko te oyo ekoyaka na mapata, ke no me lipa to nini elonge likolo ekoyena se te. Eza bongo. Na Afrique du Sud, toza na bato o ba vivaka bien ba Congolais, ba somba bandako, famille posée, ba boya pe poto. Ba boya pe ba Congo wana. Tu vois donc, esika chance na yo ekopesela ma. Soki epesela mi na Afrique du Sud na Afrique du Sud. Toza pe kaka na bandeko o to chika na ba Congo wana. Baza penza bien. Ya koleka biso na toza na Afrique du Sud, Angola, États-Unis, Canada, France, Belgique. Bazali eza bongo donc likambo ko bagna mais na Afrique du Sud bato ba monaka passer na potonde bato baza bien bon je ne pense pas eza moi boy eza balance tu vois c'est vrai que Afrique du Sud eloko ma B onga na monaka na Afrique du Sud eza nde criminalité wanande penza ceux qui penza oyebi ko tia le coloté ceux qui o tia le coloté sika ya mabe vraiment la France ça mais pour na koluka vie ceux qui ozo luka vie non na ndenge ya bwana na ndenge ya normal tu te retrouves tu payes ta maison okende mosala wana mwasi wana bana tu payes tes factures ba futa go chaque fin de mois awa retard salaire ezalaka te retard salaire ezalaka te mondele ay bien ngote tu travailles ba futur tu ne travailles pas ozala eloko te bon siko mabeni. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bande kwa bolingo bozo comprendre ete mwana mboka zali kopesa biso biyano na bwanya na mayele avec patriotisme nyonso mais mwana mboka na kozwa tamula ite na Congo mbutu ezali si proposition ya changement ya constitution epa ya mwana mboka tata mokonzi ya ekolo na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na parti na ye Union Sacrée bazo proposer pour na kosala révision ya constitution et puis si mbutu epa ba congolais ba misu balobi eza malamu ba misu balobi ezali mabe pona yo changement ou révision ya constitution. Bon pour nga vraiment makambo politique vraiment na le belakangote makambo politique na le belakangote parce que la politique c'est une autre chose. Comprendre makambo politique vraiment na le belakangote mais je n'ai pas un commentaire à faire là-dessus. Merci mingi mwana mboka biso tozo tosa ba invité na biso pe tozo respecter mayibalingi kosala to sote wana meyebisa biso est-ce que ba congolais tolingani na kati ya mboko pamba te bisika toko kende ba misu bazolo ba ke tolingani te pona yo est-ce que ba congolais balingani ou bien balingani te. Bon eza na deux volets volet ya liboso oui biso ba congolais moi je dirais que tolingani. Je dirais que tolingani. Ba congolais tolingani. Tolingani. Atana ba poto wana tolingani. Pour congolais moko te atambola na mindele. Soka zuma tanga kaka ba congolais basunga kaye. Tolingani. École nini, to nationalité nini, bomona bato baswana kate bato babunda kate. Tolingani. Tolingani makambo ba congolais balingani to wana lokuta awa ngana otishenga nana salon ya congolais. Nana otishenga nana salon ya congolais otu bandeko ba congolais. Soki na zuli kambo bangonde bakosunga ngai. C'est un peu ça. Soki bango bazuli kambo ngape na koya na kotia ata moi un cas. Présence nanga c'est déjà une nécessité donc c'est un peu ça tolingani jamais ngana chika komona congolais azu problème awa mindele baye. Jamais na chika komona congolais azu problème awa ba nigérien baye. Tout le sud-africain baye le kuta congolais ba ndeko neka ba congolais congolais ba ningene kaka ba congolais peu importe mabe o to sala maka honte biso na biso mais to lingani. Merci mingi tolingani tokomi na suka mbula boni mbula ezalaki malamu to mabe pona yo 2024. Bon 2024 pona nga ezalaki bien
très bien, très bien. Je remercie le Seigneur, très bien. Peu importe où on a coûté na yango, mais 2024 et pas très bien. Hein, parce que j'ai le souffle de vie. Mingi ba chiki biso. Yaba oyo ba vana ba mbongo na ba mituka ba chiki biso. Pourquoi dans le bac 2024 c'est ça qui m'a bêté. La commission Nzambe. Merci beaucoup Seigneur de m'avoir gardé jusqu'à 2024. Nazoko est plutôt jusqu'à ce jour-ci, toujours à 2025. Merci mingi mwana mboka zali reconnaissant et pas un komba mviji mukulu pour na ko garder ye ti na moment tozali mais ba mbote pa ya ba oyo ebi foami to baninga to komi na suka mbula ba meilleur vœu soko zali micro eza pana. Bon, OK, je présente mes vœux les meilleurs en avance auprès de tous les effengés du monde entier. Effengés au bazar en France, effengés au bazar au Canada, les États-Unis. Je présente mes vœux les meilleurs à ma petite sœur Émeraude qui est aux États-Unis, la maman d'Abigail. Je présente mes vœux les meilleurs à mon grand frère David Efenge, mon petit frère Yves Efenge, à ma femme Vangsi Efenge, Bafana, l'amour de ma vie, et à tous mes enfants, Erika Efenge, Chloé Efenge, Dream Efenge. Merci beaucoup. Merci mingi mwana mboka ndenge olobi ki ete makambo politique yozo kipango te tozo respecter yango mais to pesa to loba pe mwa liloba moko pona bande kona biso ya est. Banduku yetu ya est moye bote ba mama ba baba na ba batu bote beko ba victime ya hii guerre to kona yi ko imposer ku Congo démocratique pendant 30 ans. J'espère tunaomba Mungu anu garder tout. Tuna rappeler gouvernement hapa responsabilité yawe gouvernement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis gouvernement yaki mukamata ma responsabilité yenu umaliza hii vita hii ku est ya Congo. Mwe banduku yangu yote ya Walikali, mwe banduku yangu yote ya Kishishe, mwe banduku yangu yote ya Goma, mwe banduku yangu yote ya République démocratique du Congo. Il faut mukwa na espoir. Oui, tout on a espoir, mais le gouvernement, il faut faire une responsabilité. Et puis, tu nous rappelé, Mayanga Nina Politique TV, une maison à caractère national. Hapa tunaongea malugha yote. Tunaongea Swahili, tunaongea Chiluba, tunaongea Kikongo, tunaongea Lingala. Français, anglais, oui, atuba saboté, mais après. Bata tu bama mu ni bama nyangana nabu ni balengela bonsu moyuweni. Tujukundekelu kwa chijimo njim profiter ba kunwambila ni maison ya Mayanga Nina Politique TV, maison ya média ujumu caractère national. Aha tudi tout valoriser nyakulu yonsu ya Mukongo. Tudi ni 4 langues nationaux, tudi ni Chiluba, tudi ni Kikongo, tudi ni Swahili, tudi ni Lingala. Atuto akula nyakulu yonsu. Ni momona bajibakula Lingala ni comprendre, bajibakula Chiluba ni comprendre, bajibakula Swahili ni comprendre. D'ailleurs, nous disons déjà ma émission abuni adiense kama Chiluba mako abumu Swahili mais Kikongo na noté niko besoin ni nongea Kikongo mais Kikongo est un peu difficile. Accent sana moi na mimi tutaonana prochainement. Muke besoin ni tout bandinga boala mais muke tout baka problème te munokoni na mboka yo yebi avant tout silama Kikongo. Ah, vraiment, il y a des Kikongo, mais il y a des souffrir pour le Kikongo. Il y a des maisons Kikongo. Le banane ou quelque chose na Kikongo, pour bailler vraiment Kikongo. Bon, mais bon, t'as bien, bon. Quelqu'un qui a bête un étranger, donc bête vandagawa, bête qui a saucé awa, bon, ben peu battre na Congo, kuna na ben na Bamputu, vraiment bête na vandaga bien, bête bak mamboneuse, bête pescana. Bon, en Zambie, il faut toujours mettre Dieu devant. Dans tout ce que toi tu fais dans la vie, il faut toujours que tu lances Nzambe dans toi là, parce que sans Nzambe, rien ne peut marcher dans ta vie. Si Nzambe qu'elle veut, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vraiment merci beaucoup. Bonne fête à Beno, vraiment bonne fête à Bantnyoso, vraiment bien qu'on a vendu bien. Amen. Ah, et c'est moi ça pas vraiment na Kikongo, vraiment Kikongo l'équipe français, l'équipe anglais. Ndenge na uti boyebi sabino Chiluba Kikongo Swahili, l'équipe minoko nyonso tout. Pamba te bisika toko kende toko mona bato ba mboka wana bazo valoriser mino kwa mboka na bango. Esengeli biso pe to valoriser mino kwa mboka na biso. Merci mingi ngana bino to mona ni mbalasima. Mwana mboka, merci. Merci beaucoup. OK, merci. OK, merci.